Musili. Tosito Lubakina papa était Djilabisu. Il est très obéissant avant de naïe longo na bana naïe. Bisu bananzambe tokozalaka na mwadika moko tokoka kusada yangote. Bioka oka wana soko baduvi boye kuna baduvi boye kuna yo bandi kusala pe propaganda na makamandenga wana ezali mabe to sala kama ndenga wana te bioka oka ezali tangu na yo bana papa simo kimbangu yo ozali tata ozala mwana muke ozala mwasi ozala mobali ozali tata pana nini yo si omesani na kutambolaka na yo ndenge bana nzambe bakutambolaka yango wana tosala mayele tozala mayele po ate bioka wakawane kobebesa kambuka ya solo lelo neto sali sinsana moko na kamui ce qu'on a défilé aujourd'hui 61 millions 645 500 Nantin c'est spécial de 21 millions 750. Donc, opération Oyasan, Tochi 4 millions 960. Alors, en tout, Tochi 88 millions 355 500. Baladi Boso, to Sali, Montagne Dengoana. Kimbangi Soye. Nana Ibakinde to Koko Tiambongo Dengoana.
malgré bon na biso kumi lokola ka batundi na bakazaka na tongo vese na 10h mususu na midi mususu na 15h à tuti à 18h moko à 20h avati oya otulix kasi ezali nini mbongo tozwi pana kutambulisa musala na biso tokubonela yango penza sikasikao malgré moke toza kuzwa kasi tosali ba dépense kosekana yango te kimakiso ye nakanisi totia molele po ate makambo na biso emonana ndenge nalobelaki na matei napesaka sikasika tokoka bwana tozonga na bandako na kimia bayo tobengaki na mokolo ma mitano bato ya Kisangani na Bukavu bato ya Ozaire na Bukavu bakuyaka lisusu te ndenge na bolembo nini wana bafleuve ozali kuya lisusu pia te malgré bozali makasi kasi bafleuve ezali mokolo mabino ma mitano na bato ya Ozaire na Kivu ezali mokolo na bino nakanisi bandundu lisusu kasi bango mwa bakuyaka bafleuve lolembi Ozaire na Kivu bolembi oya na Nazareth onkumbi ya tata mwana pe elimu santu toya kujungisa matone na yonza vita tata nkolezi elimu santu ndenge obatili bisu moyi mobimba tolungwa kinda kumoko toya kukutana na isika oyo ya ndako na yo tango tolubaki na yo ete tata jila bisu yompe ovandaka na yo jili yango nende tuvandi tina lerboye tozana eliki ete maso madingaka yo makosala ndenge na bolingo na bino lelo le 1er décembre 1991 nani ayibaki nde tokokuma tosi toleki mokolo mango elongo na yo makambo azali kubundisa biso lelo oyo l'orgueil esizwi bato solo akobanga lisusu kosala likambo te ndenge tata Adamu na mama Eve na ntina na orgueil tozali komona kapasi tina mokolo mwa lelo Lucifer kuna na likolo babwakaka ye na mabele na ntina na l'orgueil biso lelo c'est l'orgueil ezali kobomba biso tozali komona bato mosusu biloko bizangi ntina mpona nini ye ngai te malamu nde tokufa nzambe tata nkolo yesu elimu santu biso bandimi tokokozala mutu boye malamu nde makilani ya matanga mundimi mwinda yo mutu oza kolobaka makambo ndenge wana yo mwana papa simo kimbangu mais vraiment ezali mawa yango wana nzambe tata nkolo yesu elimu santu minoko mikolo makambo ndenge wana babungwani bazali lisusu bana na yo te pamba te kokosalama te bagenda koprepare makambo ya mabe mpona moninga nzambe tata nkolo yesu elimu santu okela bango mawa ebenga bango na kati na elanga na yo ndenge oza kolakisanga basene moko monene tika tokokomisama na yo ndenge tolobaki na yo ete jela biso yo jelaki sikasika tobali kojonga na bandako jongisa moko na ndako na ye ndenge ayelaki elongo na yo na makulu na biloko bizangi biso yo nde obateli biso beleki mia na kolo oyo la seko na njutu mpe na milimo na biso conférence nationale souveraine yango ezali koboma bato tala makambo azali kolekaka na Togo bele na Togo kaka te kasi tala kaka na Afrique tozali kokita bele kokita bato na mayele moye kooka na ezali te mpona nini likambo yango ezali mwa pasi bamundele bato na mayele baokani basavant bazali kokana meme kuna na lune
kasi na biso wa moyen te mutuna mayele na ye mutuna likanisi na ye pate ba chabi likanisi moko moyen te pana nini muyini satana lati mutu mwindu to je diplôme to ye na ngoto tia ngona kati na mi na ndako batu bamoni me na kati eloko moko te yango wana bongola biso nde tozala solo bandimi tosengi kimia na kati na mokili mwa biso conférence nationale yango ndenge obongisili ndenge wandi kosalamana na kimia longola l'orgueil tokona kosala tapage na baisika tokozalaka pele kimia na njutu mpe na milimu na biso kimia na kati na mokili mwa biso ezali kado banda le Bazaïre, la ville de Kinshasa, le Bandundu, l'Équateur, le Haut-Zaïre, le Kivu, le Chaba. Bac en Kamba. Prédicateur du jour, le pasteur Massokolo, qui a fait la lecture biblique en ce dimanche pascal sur Psaume de David, chapitre 139, verset 1 à 7, Exode, chapitre 20, verset 1 à 17, Exode, chapitre 36, verset 1 à 7, Matthieu, chapitre 24, verset 14 à 21, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 21 à 22. C'est en présence des prophéties prophètes. Pesi question kati na biso lelo tozali na epoke ya papa Simon Kimbangu kutunga na biso ezali na ndilo te tala nanu sikoyo tozali na bitumba kuna na ndako ya mitina ndako wana esili nanu te kasi batata bazali kubelela ndako oyo ifo esila dele oyo tozalaki na Vanda tolanda maloba.
Okumbe tata mwana pe elimu santo. Tose to kaki ndenge tata pasera te ibiso. Abusani mukolo moyete. Ezali bino mokobo sibo ibi ndenge mwana nzambe tina nini ya yela kina kati na mukili. Mpwana nini ye akufilaki. Manso wana soko asaraka development na yangote apesa kintina. Mwana nzambe yake na mukili. Ajui musuni na mutu. Na kanisi bobusani yangote mokolo na kolobila kayango. Awa na kati na mukili bele batumisatu babuta makana lisu mute. Nzambe akamati mabele abongisi musuni. Musuni mwango ndenge tobenye ye Adam. Na musuni mwa Adam ne mobimaki mama Eva. Tosito yibi mopanzi. Ya tata Adam ebongisaki mutu. Mama. Donc bango bazala kina tina na lisu mute. Oya misatu nde ye oyo toki ete akufi asekwi. Nkolo Yesu. Kasi kukamwa. Iye nkolo Yesu. Iye mwana nzambe. Biso banso tuzali persuade ke ye azali mwana nzambe. Kasi andimi poate ajwa batisi munatina nini? Mwana nzambe. Akitakia wanakati na mukili ndenge tositu ibili yango nangu ya elimu santo. Donc Yesu azalaki na lisu mute. Kasi akei na mai. Esika Yohane azali ko batisaka batu ye ajui batisibu. Na tina nini? Ye azali na lisu mute. Donc eloko nini ilungweki da pai na ye. Nzembo epesinga bajene epesinga epasi koreki. Ale koreki. Yema nzembo oboyembaki. Nakolela na binu. Yesu ayaki mpote asove biso banso. Bato yo basalami nzambe alubi ete to salamutu na lolenge na biso. Bato wana banani oyo nkolo Yesu andimaki liwa asekwi simana liwa pate asove banani. Eske ndenge tuzala kina bande kona biso ba juifu lobi awa. Eske ayela ki poa mate ajwa ki le poso na bango kuna? Ou bien azala ki na choix na bato oyo bakoko ku zala sauver e bato mosu batika la bele ndenge wana. Allez ba jeune. Nzembo wana yuko pesa kanga ima wa.
ndenge yango ebengami ete lamentation. natoni bino botondi ba mama batata ndenge na mawa oyo epesaka nzembo oyo mais soko totali nakanisi solo likambo ezali nakosepelaka mingi na ntango wana elekaki tata aza koloba ete malamu nde okuma na Australie nazalaka koyiba ntina te
pamba te na yibi malamu ete Australie ezali musika. Kasi curieusement nzambe asalaka likambo na ye tango yango soko yekoki. Nasi nalobaki na bino yango le 12 mai 1980 à 7h15 du matin nde nakumaki na Australie, na Melbourne. Nami okelaki avant. Na bandeko na biso balungwaki epai na epai une forte délégation de 32 personnes. Bango nyonso bazalaki, ba français bazalaki, ba anglais bazalaki, ba allemand bazalaki, ba américain bazalaki, ba japonais bazalaki, ba coréen pe bazalaki na kati na délégation wana. Et zalaki na butu vers 20h toka ete papa awana ndako ozali na bapaya. Bapaya nani wana? Yesolo bango yoso bamundele. Yesolo tozalaki na ngai na bena na maître mbungu na bobe oyo azali kujwaka biso ba film. Yesolo tozalaki na kati na mwa bureau na ngai tosolodi tosilisi de bondeli pamba te tozalaki na programme. Tosilisi bondeli tango tokumi na solo na ye kokutana ka délégation wana na pesi bango nyonso tu mbote leboko na rozalaki hésité te po ate na pesa bango mbote leboko du fait que bakotaki na mwa ndako na ngai bakiti ezalaki insuffisante tovandi na baban. Masolo na biso makendaki musika kasi surprise moko esalamaki ya ndenge nini. Maloba oyo azalaki porte parole na bango balobi ete biso toye epai na bino pamba te totindami, toye koloba na bino ete bino batu mwindu bozalaki batu na boloko 4400 ans sikasikawa boloko na bino esi esili. Likambo yango ezalaka na biso mwa makasi. Bobe maître mbungu bena bango nyonso bazali bana na mayele bato bayekole mingi. Likambo yango mpe esali bango mpasi. Tozalaka prisonnier pendant 4000 quoi. Et libération na biso ezalaka ndenge nini? Est-ce que tosalaka peine na biso à l'expiration de la peine nde balibere biso ou bien ezali libération conditionnelle? Likambo wana esalaki pasi. Ezalaka réellement tourment na biso. Makambo ebele maloba maka. Mais soko tojungisi miso na biso na nsima tomoni ete solo likambo ezali na 80 nakomaka na Australie ndenge ekosalamaka soko komi na mokili na bato il faut remplir les formalités. Tozalaki ko remplir formalité na kati na eroga sikasikawa baoyo tozalaki na bango na avion moko bakimi mbangu na eminence baza kuluka yo kode na porte bandeko na yo bazali kujila yo na kamwaki bandeko na ngai awa na Australie bandeko na yango pamba te tozali na ambassade kuna te bandeko na ngai balungo wapi nalobi tikana tosilisa formalité balobi te tika biso tosala yango batikali na bena ngai na mwasi na ngai tokimi mbangu
tokuti kuna solo bakamati mwa libaya moko munene babongisaki bakomi wana likolo eminage diangienda KU-NTIMA ya solo nakei mbangu pamba tena muninde bande kuna ngai batu mwindu nakuseka nyonso tu nalingi nakupesa bango mbote baboyi balengi kuzwa mbote na ngai te batata misatu mama moko kasi bozali kuluka nani nde biso tolingi tomona na son éminence diangienda mais ezali ngai batali balobi te ezali yo te bolingi nini bamama na tata bolingi nini nde solo tolingi nde tomona ye mais ezali ngai batali bazalaki na mwa papier na bango batie pembeni batali tata no ye nani alobi papa na ngai papa Simoki Mbangu mama na yo napesi nkombo na mama bobutamaka bana boni alobi tobutamaka misato nkombo na bango nalobi nkombo ya papa Kulutu nalobi nkombo ya papa Mfuma Mbanza na oyo ya ngai oyo azalaki na bango mutu azalaki na âge de 75 ans pamba te ye moko alobaki ou bien 75 ans ntango na lakisi nde ezali ngai bango baleli tata wana aleli namoni mpe baoyo bazalaki na ye baleli me mpona nini boleli mawa esali ngai mbuta mutu ndenge wana soko aleli ngai moyen ya kokanga mutima ezalaki te soko mutu akufi nakolelaka na ngai te kasi na mokolo wana nalelaki solo nalelaki mingi mawa esalaki ngai pamba te namona batu napesa bango mbote balingi te bango mpe balobi ete baye koyamba ngai ye kasi bato yango balingi kopesa ngai mbote te na ntina nini me mpani boyelaki kasi réponse na bango tata wana alobi nde solo yo olobi nde yo ozali mwana tata Simoki Mbangu biso toyibi tata na yo kasi ndenge nini binu bozali kotalaka biso kola biloko bizangi ntina eske biso mpia question ya liboso eske biso mpia nzambe moto asalaka biso nalobi ya solo binu mpe bosalami na nzambe lukula ngai nasalami na nzambe ndenge bamundele oyo bazali kotalaka biso bango mpe basalami na nzambe lolenge de te biso nzambe moto asali biso te binu bokokanisaka nde tata Simoki Mbangu ayaki mpona ntina na binu kaka na kati na Afrique mawa biso koko na biso azali nani likambo yango etungwisi ngai bango baleli bango mine baleli bien ngai mpe nabimisi mai na misu na ntina na mawa namonaki mwasi na ngai mpe atali ngai aleli bena mpe aye atali papa azali kolela bato oyo mosusu okoye kokuta baye kokuta biso babandi kolela ye mpe mosware ekamateli biso sambo toleli mais à la fin de fin to se ressaisir nalobi bapapa na yo mama ya solo muntu azali image ya nzambe me muntu yango ye nzambe asalaka azalaki nani wana inutile naloba na bino yango likambo yango ndenge baye kopesa nga matuna ya solo esalaki nga pasi bamundele wana balobaki ete yo muntu mwindu l'homme noir était prisonnier pendant 4400 ans sikasika wa boloko na bino esi esili circonstance oyo esalaki nde boloko na biso esila est-ce que libération conditionnelle ou bien to purger peine na biso batata bamama l'homme image
donc biso nyonso tozali awa tozali banzambe pamba te tata nyonso abuti mwana wana azali ye tata donc soko nzambe asalaka mutu na lolenge na ye toyebi malamu de tata adamu na mama eva bango bazalaki mabele lokola yo na ngai ye na si nalobi ete bango bazalaki na lisumu te yesu ayaki na wana kati na mokili abotami kuna na israel atikalaka na silence na ye mbula tuku misatu nsima na silence abandi mosala mwa ye nzambe alingaki boye ntango na ye ekukaki akangami bake kutia ye na kuluzu le faux témoignage epesamanaka ye ndenge na ndenge asalaki boye alobaki boye ya solo mwana nzambe ntango akufi bato basepeli kosepela na bato wana me nsima na mikolo mibisatu ndenge tosi tozali na fete yango ezali fete anniversaire yesu asekwi me akendaki kosekwa epai mosusu te bele esika oyo bakundelaki ye ale asekwi na ye azwi mosuni na ye abimi na yango libanda maoyo maloba maka ezali ntina te pa te toluba yango sikasika awa baoyo bazalaki na ye sinziri ube bagarde basi bayibi malamu ete mwana nzambe ndenge alobelaki yango pamba te ezalaka déjà prévu